nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda magazine Océan du Congo Info. Na yango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eingela o mabota mabino. Magazine Océan du Congo Info ya mokolo mwa lelo ekozala bongo na invité spécial oyo ezali bongo président ya lebat mwana mboka Alain Bolojwa tokozwa ye na nzela ya singa pamba te azali bongo na ngambo ya Brazzaville na mobembo bilo baso boyebi ete autaki bongo na mikili ya bapaya atambolaki mpe na mwa mikili ya bafilika kasi lelo akei mpe na filika kasi na ngambo ya Brazzaville nde tokozwa ye na nzela ya singa tokosola na ye makambo bakoleka na este ya République démocratique du Congo tokosola na ye makambo botali mobondo tokosola na ye makambo etali maponami kasi yambo tokotisa président na biso oyo azali invité spécial kaka ndenge touti koannonce bino tozwa nanu vidéo ya route Mokali bisika kabuya keleko sur biso reportage. Oui, bandeko obozo mona oyo mboka te eza précisément route Mokali. Botala niveau oyo Congolais zo souffrir na kati ya route Mokali ba mama obozo mona eza ba mama bakiti na mutuka. Nzela eza mabe mama bokiti na mutuka ba otambwa makolo. Oyo eza teke oyo toza na village natal eza pena route Mokali tala niveau population zo souffrir après okoganga na TV Fati Beto Fati Mukwa Tombolo Fati Muk eza passe. Merci Nabaziwana, tokotsa invité la biso pour azali déjà na nzela ya singa mwana mboka président Alain Bolojwa. Mbote président. Allô. Connexion ezali bobele passe ndenge boyebi. Allô. Allô. Oui, mbote mwana ngai, mbote tabalandi. En tout cas, merci beaucoup. Merci président Bolojwa, bon tozu yo pendant nzela ya singa ozali précisément na Brazzaville soki na bande na cosité. Oui, natana Brazzaville, c'est depuis lundi. Ndé natana Brazzaville, tozali na ba contact moko bonga eto sala. Et le message je crois aussi ça lelo que lobi tozo. Mwana mboka otambolaki mpe mwana mikili ya bapaya mpe na bafilika mosusu basusu bakoloba ete balobi mwana mboka Alain Bolojwa azongi kaka na procédure okele koluka mindele po ete bazala nsima na ye batambwisa ye makambo yakele kosala kuna ezali wana mpe koluka kokutana na basoda misusu ya kalakala oyo bali lokola barebele na bafilika po ete baakompagne yo na etumba oyo ya Congo. Yango tolingi totuna bobele yo moko po ete ozali na bomo etoboyi nyungu eske ezali bobele wana ozongi kaka na système ya mindele mpe kokele koluka lisusu maboko na balebele kaka ndenge musa asalaki. Bon, wana eza bamakanisi na bango eloko tokoki kosenga bango ezaka bakolisa mayele. Je n'ai jamais dit que nazala contre bamindele. Je n'ai jamais dit que nakozwa bokonzi par les armes. Pourquoi bato nyonso bakanisaka ndenge biso tozanga mayele lokola bango. Maman na ngai eloko moko esengeli bato bayeba Alain Bolojwa n'a jamais développé l'idée de prendre les armes. Nakoki jamais kokanisaka un jour nazwa mondoki mpona kozwa bokonzi. Ngai nazali za démocrate bitumba na ngai ezali ya démocratie. Révolution biso toza kopone ezali révolution populaire ezali révolution armée te parce que ndenge nalobaka yango la révolution armée remplace les dictateurs par un autre dictateur. La révolution populaire remplace un dictateur par un démocrate parce que la population a recouvré bokonzi na ye akopesa na moto oyo ye alingi. Ça c'est déjà un principe. Deuxième élément, ntango tokendaki na mikili ya poto tokendaki tokutanaki mingi na barésistant nayebi te soki ya pareko ezali ya bamindele nayebi te soki CCDP eza ya bamindele nayebi te soki agir eza ya bamindele nayebi te soki peuple mokonzi eza ya bamindele nayebi te soki papa kwebe aza mondele nayebi te soki mama kasavubu aza mondele bato
merci papa la bolojwa la banzo ya noli bato balandio bipai la bipai kasi mwana mboka tozali penza kolobela mingi epai na yo na likambo etali est ya république démocratique du Congo na banzo yebi génocide esalama na est ya république démocratique du Congo tikino lelo solution moko ekozwama te bamboka na biso mpe ebele evandi na EAC tikino lelo ba EAC yango mpe balingi kolongwa te ekomi po ete balongwa esengeli tokomela bango lisusu mokanda après basala nango étude après une année soki basepeli bango balongoli biso Congo soki mpe baboyi bakozwaka tokotikala kaka na Congo na makasi mais kana okobeta na likambo etali EAC bongo tokota paya na mama na likambo biso tolukeli eloko basikeza te na makambo nyonso wana na inquiétude na yo bato bayebi biso na bato balandaka yo bayebi ke tolobela makambo wana utakala biso tozalaki bato totelemelaka bokoti na biso na ye parce que toyebi batexte ya EAC toyebi philosophie ya EAC toyebi mpona nini EAC oyo ekufaka pratiquement ezongi EAC esalama en 1967 comme une organisation sous-régionale ebandaka d'abord na 3 pays après bayeko se décider ya kolancer bainvitation na plusieurs autres pays notamment la RDC mais na makanisi na bango bamonaki ke la partie est ya RDC nde ezali ekoki kojustifier l'adhésion ya Congo na EAC ce qui veut dire que na bandeli EAC abundaka te ke Congo mobimba ekota abundaka pour que la partie est ya Congo ezala justifier l'adhésion ya RDC na EAC bato bayaka kopesa biso invitation ezali président ya Tanzanie le président ya Tanzanie ntango ayaka bato
Merci à M. Sekeli, à cette organisation qui est porteuse de la vision Imatuki. Pour la démontrer qu'à un slogan, les 6 autres pays à EAC, tous sans exception, sont membres de la vision Imatuki, où le bazar a la suprématie de la race Tuki sur le monde. Et papa peut découper à Salaka avec le mot sur moi à Nubayamo, et il a insisté sur ça. Il y a beaucoup d'autres doctrinaires, Batumbele ou Balubakayamo. En commençant par papa Wada et les autres Baluba. Mais M. Félix, c'est que c'était entêté parce que le président Akala, Kenyan, Alinga qui collègue ça à M. Félix, c'est que c'est pour son intérêt. Parce que c'était lui qui était mon parent. Mais tant que vous parlez pour moi, il y a une erreur, et bien elle va continuer l'erreur dans Bango, Tina Souka et aujourd'hui, tout ça pour nous, devenu Makabouisa pour faire ma vie. Oui, Bango, pour qu'elle ait laissé une loi, il n'y a que 2 possibilités. Ceux qui tout terminent à Félix Tshisekedi, il faut tous là, une année, pas répondre les mêmes. Mais ceux qui tout ça, les conditions, et pour ça, que les accords là, pour les aller conformes à la Constitution, on va le mettre en cause à partir de l'institution d'Abisso et cela va accélérer le chose. On va plus commencer à payer les cotisations parce que Bisso est toujours pour financer l'opération là-bas. 2, on va fermer les frontières avec tous les pays concernés pendant un certain temps pour que tout le monde va s'organiser en interne. 3, tout comme un dossier au niveau international parce que les accords là violent notre constitution. Ils ont même violé certains principes de la souveraineté reconnus par les Nations Unies. Voilà. Merci président. Na banzi bato balanjo peza na bokebi tozali bongo na président ya lebate mona mboka Ale Bolojwa kasi na likambo sikoyo ya tali maponami président Ale Bolojwa tozokende bongo na maponami pamba te bato bazali komilengele mpona okende kosala badepo ya bacandidature base bapesi motango ya misolo na président 160 000 francs congolais 1 600 000 mpola badepute bato bazali komilengele kasi na ngambo mosusu awa kaka na zolo na biso penza awa na Kinshasa na maluku awa na Ngamanzo ezali bongo na hebite toloba nini tobandaki komona yango kaka na este mais komeli biso awa ezalaki kwa mutu ezalaki likambo ya conflit ekeyaka kasi lelo bamobondo bango wana bazali bongo awa na maluku bazali koboma na ngambo oyo tokokende maponami yo en tant que président ya parti lebate ozali pe politiko na likambo yango ozomona yango lolenge kani po ete bakoboma awa na ville province ya Kinshasa po maluku yali bongo na Kinshasa Ngamanzo yali awa mais na ngambo oyo bazali komilengele maponami po ete déjà basi banosaki pe baparti politiko ezali bongo komilengele kobimisa badepute na bango po bakende kosala badepo. La situation sécuritaire est générale. Ce n'est pas seulement dans la partie est, mais dans la partie ouest. Mais l'évolution, il y a pas de dossier et ça peut varier selon le temps, selon la conjoncture. Mais que tous allez avoir, la situation est sous-sécurité peut surgir à tout moment. Parce que tous allez n'a pas crise où ils allaient l'attente, où ils bombardent,
bayaka oyo babwili likambo eza kosalema alobelaka biso badémarche eza kosalema kuna tomona na kati ya babalinière ndenge baza kotrake bato ndenge bakomi koderange bato bazwaka baebora oyo bakendaka bambandaka bakendaka babwinde bakendaka bakasai oyo balekaka wana na kote ya bamai nyonso okotaka kuna kote ya bagrand baludo. Tous ces gens-là oyo baza koleka baza koyebisa biso ce qui se fait aujourd'hui. Bango bakomi koloba te bazali na posa ya korésoudre le problème ya problème ya est ya nini wana ya situation sécuritaire wana. Et vous savez quoi, pas parce que bamoni keza mabe mais parce que baza komona ke ekodéranger électorat na bango. Mama est-ce que peuple congolais aza na droit ya sécurité kaka mpona élection nangonga ya kine aza na droit ya sécurité te nangonga oyo élection eza te aza na droit ya sécurité te. Donc ce sont là de vraies questions. Alors bato oyo baza se focaliser sur les élections. En réalité les élections sont une bonne chose en soi parce que les élections ezali le seul mode d'évolution à pouvoir. Moto oyo alingi kozwa pouvoir dans un espace démocratique doit impérativement passer par la voie des élections. Mais l'élection peut ça etenaka compte la dimension culturelle, la réalité culturelle que nous vivons. Parce que je ne vois pas comment Batou Baza plus focus sur la question de l'élection en oubliant que l'élection est dans un contexte donné. Tous allés dans le processus électoral, tous allés dans le système électoral. Or, le système électoral est allé Batou Nyonso Oyo Baza pour intervenir dans le processus électoral. Vous avez la population doit être souveraine, il doit décider qui peut être qui et qui doit faire quoi. Yami Balé, nous allons à CENI, qui est une institution chargée de constater la légitimité sur base de la loi quantitative. C'est-à-dire que Atala, même à Zubavo est belé pour qu'elle la proclamer. Yami ça, nous allons à CENI, et la Cour constitutionnelle. Il y a chargé à Kotala, ce qui
te moto azali une cour constitutionnelle très courte dépendant de la classe politique. Cette cour constitutionnelle n'est pas indépendante. Nous avons une société civile où il y a intérêt à l'individu et non intérêt collectif. Dans ce contexte-là, nous pensons qu'il n'y aura pas de bonnes élections. Voilà pourquoi nous pensons que le gouvernement d'abord qu'il y ait la révolution. C'est ce qui manque pour que tout soit pas bonnes élections. Les bonnes élections ne veulent pas dire des élections parfaites. Les bonnes élections veulent dire tout ça là l'essentiel que tout le la mabé ou les a parce que si nous avons de mauvaises élections et que nous avons la crise et que nous avons la guerre civile, et ça ne sera pas important. Voilà. Merci mon amboka ale bolojwa, merci vraiment la bandi la awande to suki si na biso na yo pambate tango pe ezali ko be la biso to koluka yo na mikolo misusu nzambe vraiment pambola yo la kondima koleka na magazine Océan du Congo Info na musika ozali na nzela ya sika. Merci beaucoup. Merci maman. Na banzi boyoki mon amboka ale bolojwa o azali bongo invité à magazine Océan du Congo ya mokolo balelo to kompela ko kena suka kasi na ngambo ya Nouvel Élan CG Blanchard Mongomba ayambaki bongo pe ba komino na bango pona kaka ko bilengele na makali matali maponami kabuya non puissant reportage na banzi bolandi wala vraiment CG Blanchard Mongomba na ba komino lolenge kani pe bazali ko bilengele na ngambo ya Nouvel Élan to longwe bongo na ngambo ya Nouvel Élan to kele bongo na bakamatali ecclesia wala kabuya l'homme puissant ko tela biso pasteur Didier Lompinga dans la gloire de l'Éternel bisika oya bela ki biso na bakamatali limite. L'église était devenue l'habitude. Maman, chaque église est comme l'habitude. Et bien, elle paye oui si moutou. Mouta paye oui. Elle dit que si on passe sur le théâtre, on attend mon frère. La meilleure offrande, c'est ce que nous te donnons comme parole de Dieu. C'est l'offrande par excellence, c'est Jésus-Christ. Ma Dieu, une femme sur la toile, une femme sur le Bélanzam. La bonne zame allait à mon côté. Alléluia. Ah, son installe pas sur le décembre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute dans l'oreille spirituelle? Mais maman, après plusieurs années, elle a eu confiance. Les limitations de la vie d'elle, c'était l'enfant. Elle n'avait pas d'enfant parce qu'il y avait une limite. Mais le jour où elle a pris conscience, quand on prend la conscience, l'homme lui-même change. On ne peut jamais dire à quelqu'un change. Bah il a changé. Oh voilà mon thème. Oh voilà mon thème. Dans ceux qui sont montés à la police, la vie là. Dans la commune aux accords de vie là. Si il y a comment, si il y a une on s'en toque, on s'en fait prédicateur mais monter à la police dans le thème là. Mais si sa conscience ne lui repose de rien, le jour où Anne a eu conscience, c'est le jour où Anne a eu Samuel. Sans même prier. La conscience, elle est tellement forte que vous ne devez pas comprendre. Tolongo bongo na église la gloire de l'Éternel la epa ya pasteur Didier Lompinga wa benga na kombo ya sango mokonzi to soit pe message ya mona mboka Alain Jérôme Muyumba le message oyo azali bongo pe na moko koso kasi azangi te kopesa message ya kafu kafu pona population congolaise na temps messianique bozongi pe bofuniki pe lipanda ya République démocratique du Congo na message on zaba pasaki kabuya l'homme puissant. Lelo pasi ekomi kino lelo nakopesa message ya espérance kotindama na ngai na kati na ekolo eza etindamelo ya elikia po ete nkolo andimi kochange opinion andimi kozongisa bolingo na ye kati na ekolo na ye napesaki bino baimoniseli ebele oyo etalisaki solosolo ke mboka oyo ezalaki mboka bisika H alliance evanda e na ntango satana azwaki aso ya mboka ntango satana ayibaki mboka bazwaki de l'alliance de l'Éternel bamemaki yango na se na mai
likolo na yango batiaki monstre moko bête oyo assujettir arche wana ebima libanda na mai te na ntina ya kososolisa amour ya mokili na alliance ya mokili na ekolo na ye. En vérité nakoyebisa bandeko na ngai eza temps messianique puisque nasalaka effort te nga nazali kaka kopesa message ya repentance ntango mokili amimonisaki kati na nga alakisi ngai bisika arshe ezalaki na ndenge arshe ezalaki kobima na ndenge monstre wana akatanaki biteni arshe wana ebimaki. Mission 2022 eza babombami oyo esengeli bakongole nyonso bayeba mpo basosola ekolo na biso eza lokola ekolo nyonso te. Ekolo na biso eza na marche na yango. Marche ya ekolo na biso eza marche ya baprecepte, eza marche ensemble na créateur puisque eza ekolo oyo créateur aza nango na plan mpona koédifie bikolo nyonso ya mokili mobimba, mpona kongengisa bikolo nyonso ya mokili mobimba. Nous sommes une nation de croyants. Une nation de croyants. Même tous nos frères et sœurs qui sont liés plusieurs fois dans le loge, dans le magie, quelque part là, ils ont toujours les églises où ils fréquentent. Nous sommes une nation de croyants. Il est temps que nous puissions nous rendre compte, étant de croyants, quel peuple sommes-nous et qu'est-ce qu'il faut pour notre nation afin de sortir de ce devoir. Le retour d'un peuple en déportation, le retour d'un peuple qui a été mené captif, le retour d'une économie qui a été amenée en déportation, le retour d'une nation qui a été captive à Satan le diable. Voilà le temps messianique. Donc j'invite à tous les frères et sœurs croyants congolais d'embrasser. Solo bandeko na yebi ete masapoli ezalaki ebe na kati na ekolo na biso ebele ya basapoli baleka ekosala lokola momesano mitika na yebisa bino esakoli ekeseni mpe ezali kolandisa batindami na ntina ya esakoli. Croyez-moi bien-aimés que l'Éternel nous visite par ce message le temps messianique. Croyez-moi bien-aimés, je l'ai toujours dit quand je parle de la mission 2022, c'était facile que l'Éternel montre tout le mystère de la RDC. C'était facile que l'Éternel montre tous les esprits. C'était facile que l'Éternel montre même comment il lutte, comment il fait sortir le peuple des abîmes qui étaient comme des squelettes par la lumière. J'ai annoncé toutes ces choses. Peuple congolais, je voudrais bien vous convaincre que nous puissions retourner au Créateur et prendre des décisions fortes à cause du malheur qui a fait cette République. Il y a réellement piste de solution que chacun de nous, peuple congolais, dans la conscience profonde, peut comprendre que il y a eu un temps où Satan a régné, il a dominé, il nous a fait boire et manger des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer. Il y a un temps où le Tout-Puissant, c'est la peine de son alliance avec sa République, il vient pour libérer sa République. Il le fera toujours par un homme. Voici l'homme que l'Éternel a envoyé pour le temps messianique, la libération de la RDC. Le messager Alain Jérôme Mouyumba a un parcours missionnaire qui aujourd'hui est déterminé comme une préparation afin qu'en ces temps, il puisse apparaître comme la personne idéale pour la libération de la RDC. Je parle des choses révélées. Oui, dans la réalité, il y a un parti politique, il y a une guerre idéologique. Mais dans le cas de la guerre idéologique, et mes pensées divines, où c'est venu Congolais, la pensée divine. Il y a mutu oyo apona ekolo oyo asi azwi initiative akosimba ekolo kozonga kati na ekolo mpona kozongisa ekolo oyo lolenge ye akanaki ekolo oyo ezala. Boyebi bandeko tosali mena ba 4 décennies ya pasi. 4 décennies ya pasi ezalaki bato na mayele te na ekolo na biso. Ezalaki bato na bwanya te.
mais tout simplement ekolo lokola ya biso ndenge moko na ekolo ya Israel na ntango ya kala eza ekolo oyo esengamaki kaka kotambola nsima ya mokili po eza bikolo oyo eza na kati ya plan ya oyo asala nyonso ntango ekolo na biso eyibamaki na satana kimbo na tata ezalaki contourne epai na satana na nzela ya moto satana atiaki esika wana eloko wana esepelisaki mokili te ndi bisika libeli na biso ebandaki peuple congolais to continue kosala semblant te tous les coups sociaux ya mboka to continue kosala semblant te bapolitike to continue kosala semblant te basali ya nzambe to continue kosala semblant te. Je rappelle à tous les coups sociaux, bato bakoki kodémarrer te na changement na bango soki batali passé te bisika wapi bato bazalaki mbeba bisika wapi tia kokoso po ete ekolo ekoma bisika ekolo ezali ekolo na biso kokoso na yango ebandaki ntango bayi mboka bakomaki kopesa nkembo epai na mutu oyo alataki na molimo ya nyama ntango bayi mboka bakotaki na kati ya domination ya Satan ememi bayi mboka nyonso na culture moko maléfique culture ya fétichisme culture ya misala oyo ezali en concordance te na bokonzi ya tata esika wana epesamelaki biso mokongo na bandi na awa nde totie point final na magazine Océan du Congo info ya mokolo mwa lelo kasi yo moto biso la katikati invité spécial à magazine Océan du Congo info ezalaki bongo président le bat mona mboka Alain Bonutwa depuis Brazzaville na yende tolobaki makambo etali insécurité na yende tolobaki makambo etali maponami na yende tolobaki makambo etali EAC merci na bino banso penza oyo bo sepelaki lolenge ngai Océan de la presse congolaise ezalaki bongo liboso na bino pour la kopesa bino basango ya République démocratique du Congo pe kotelisa maemanso makoleka na molongo mobimba soki bosepelaki bopesa bongo merci na équipe rédactionnaire ya magazine Océan du Congo info oyo ezalaki bongo ofuromula mpona kopesa bino basango kitoko topesa bongo matondo na kabu ya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne na nsima ya caméra na montage ya mwanamboka Gloire Ngoma Misapi électrique pe na coordination ya Océan du Congo directeur ya recherche pe stratégique la biso ezali bongo Pape Joy pe pare l'émission la biso ezali bongo Sango Mokonzi merci la réalisation ya Kabu ya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne pe matondo bakomela bino banso balandi Océan du Congo bisika nyonso bozali merci la maman ya plus Trondé, ma maman missionnaire. Merci na Big Daniel Ngenda. Merci na Mona Mère de Pluie de l'Autriche. Merci na Juka Ama na Florence. Pe maman Célestine. Pe papa Michael. Merci na maman la jeune Suisse. Ingeta na bana Vuluzi. Biso Banso. Lisu Likolo ya Lisu. Bana Changu. Bana Ngaba. Bana partout na République démocratique du Congo. Précisément na Kinshasa. Total à Ekolo wa Biso. Lokolo Ekolo ya Baninga te. Kasi to bundela yango. Pona insécurité oyo. Ezeli kamka que tali bakonzite kasi tali pe yo peuple congolais poza la vigilant pambate liberté na yo nde komi kokoma na kaka pe ozali bongo komotambola malamu te yango esengeli te tolelaka kaka na bakambi to mpe na mona mboka président ya ekolo Congo Félix Antoine Tshilombo te ye moko akoki kosala eloko te ndenge eloba Mobutu na yo na biso banso na vigilance na biso nde tokolonga toganga na mongongo makasi Océan du Congo ebale ekoya